ezali penza émission ye to linga to ye ba vérité et puis ma papa na Vérité désir là. Vérité ya masolo to bana sens nini ebele ouais ebele bazo sala ba émission tozolanda mais eza na kati na ba mwa biloko moko boye ouais mais pour muto ayo keloko bien o ezali ya vrai Oui. hein Oh, mamie. Je te revu encore. et pas nga na landelaka puisque so inga na uti kolanda émission pa na yo na sala ka vérification na côté za ndeti na nga na kangama na côté émission. Très bien. Nga na komi awa lobby. Ok. Nazalaka awa tenga nazaka na Kampala. Très bien. Nazaka na Kampala. Très bien. Mais nga ndenge nazali banda mboka na landaka ndi. Très bien. Oui. Société la vidéo comment on a Global Track Logistique. Ah, ok. Oui. Ça va? Boza na musala nini? Biso tosala ka misala misala nini na ko boma bato? Misala nini? Eza banje ya yango na tu misala nini? Ozana terrassement, ozala banzela, ba plateforme, tout. OK. Même transport, import, export. OK. Ça va? Balandi ya Bosolo TV esika bozwami na pesi bino mbote bisika bokolanda misa ya lelo bozali na bamboka nyonso atako na Kinshasa esika bakobenga siège institution na tombeli bino bolandi bolamu bozali na Bunia bozali na Isiro bozali na Djougou bozolanda biso na Kanyabayongo ebosani te bato baza na Kisangani bozali na Bukavu na Goma Congo Central bozali banda ya mboka na pesi bino mbote. Bosolo TV à travers la République, c'est ça l'investigation. Tokwa kovanda esika moko te. Esengeli tozala sur terrain. Journalisme na biso eza kovanda kaka na plateau te, mais ko kitape na mabele pona koyeba bato baza ko kanisa nini, peuple aza koyeba nini. Mokonzi ya mboka azali magicien te. Pona koyeba makambo nyonso ezali koleka. Esengeli koyebisa ye à travers musalo toza kosala. Voilà pourquoi mikolo nyonso tozali kokanisa lolenge ni toko pesa maboko pote mboka ekenda liboso. Boki mokonzi ya mboka auti koloba na maetali situation ya insécurité eza na est auti ko déclarer mboka na état de siège Ituri na Nord Kivu. Pe asenge na biso bapandisa ngo to pesa maboko pote ba FARDC bazwa makasi ya kobundisa monguna pote tolonga bitumba oyo. Ngai nazo pesa bango mamed association équipe mba ya Bosolo soki nzambe abateli biso tokokoma. Awa tozali na Durba, tozali na Otuwele pona kokoma ezalaki facilité tozalaki obligé à contourner nzela ya kotambola toleki yango par Uganda na Entebbe toye na Kampala kokoma ti na frontière na Aru kolongwa wana nde kokota Aru toye ti awa 180 km tokomi awa 4 heures de route nzela ezali na Prince te kasi nzela ezali bakobenga ngo terre bati ndenge bomoni awa dans la nationale numéro 26 et sika tozwami toyeko kutana ba congolais na lalité atako nazaki na hôtel mais visite ya bato eleki d'abord na lali presque 2 heures du matin mais à partir ya 6 heures déjà bato bako ya ebele po bayoki sango ya sango aye pa na bango nalobaki pe na komi ndenge na utaki na Aru awa nazali na Durba na kozala na Wacha na kokenda pe na Isiro pona kotala soki nzamba bateli biso na kokoma pe na Bunia mosala pasi kasi mosala yango tolingi yango na ekokuta problème moko grave oyo bato bazali kolela problème na bango ezali nini problème ya bandai nde ezali esika même nga nazali loger population azalaka wa bazali basenzi te baza penza bato cultiver basi na bana mibali batongi bandako na bango nyonso eza koleka malamu batongi bandako na matériaux durables. Je pense que ba image ezali bokomona yango TV za radio te. Mais bolandi explication na bango clair.
oyo ezalaki comité eza ko représenter population ya awa balobeli likambo ya mabele na bango baza ko accuser Kibali Gold oyo ayokani na ba autorité politico administratif ya place baza même ko citer gouverneur na kati oyo basutuki na tongo moko bakuta ba borne ekoyokana ke mabele wana esika batie ndelo ekomi mabele ya Kibali. Or bango bazali bakolo esika oyo selon ndenge bango baza ko expliquer batongi awa bavandi na bango malamu baza na likambo te. L'état luki bango te, abeteli bango lisolo te, ils n'ont jamais été consultés, mais un matin Kibali akomi kosala bango pression, osenga bango balongwa, babuka deja bandako na bango, balakisi bango bisika musu bakende opesa bango bandako wana. Mais bisika ngo bazopesa bango préavis ezali te, mbongo kotonga bapesi bango te, mais raison ni valable pe ezosenga ba délocaliser bango. Quelle est la vraie raison? Est-ce qu'il y a une raison oyo ekoki kozala intérêt commun ya mboka? Est-ce que l'État, parce qu'il y a là cas où l'État qui ko délocaliser tout ce qui besoin ezali. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Ce qui l'État linga délocaliser c'est probable l'État va délocaliser. Mais il y a tout un processus il y a ko délocaliser. Il faut qu'on justifie d'abord tinani bazo déstabiliser ko délocaliser bango, il doit y avoir un arrêté. Mais si mana yango esengeli pe l'État a solo là na bateau yo ba ko vendre sika wana atali sa place ba kozala apesa bango makoki pote ba ke découvrir place wana il faut ezala na mai ezala na courant ezala na nzela pamba te lolenge bango babande ko bika ekoba il faut école ezala lolenge bato ba ko vendre place ya santé ezala place bazo tinda bango est-ce que mai ezali est-ce que courant ezali est-ce que nzela ezali santé ezali sécurité biloko nyonso wana esengele kota en jeu yango nde mituna awa tozali na route nationale numéro 26 nzela oyo euti na Aru ezomema yo ndenge tokoti ya toza deja na Durba nde esika biso tozali alors tokokatisa na ngambu tokotala pe ba borne population azali koloba Félix Tshisekedi président de la République esengeli yoyoka population pe azali koloba yoyoka lokola mokonzi ya mboka oza magicien te ngai nde naza lokola magie na bino na bimiawa pona zwa makambo bango bana ngo posa yo mokonzi ya mboka oyoka na makasi na yo lokola tata ya yamboye balolenge nini yo kosala po pesa esengo na bato bavotaka yo oza mokonzi ya mboka po bango batione bonga esengeli bango pe bayoka pe esengo est-ce que batu ya banda yoye bino pe bovotaka faci bovote awa bovotaka pe beton elongo na kosenga na bino bozala pe kimia mobulu ezala te mboka eza na besoin ya unité mboka eza na besoin tozala na kimia po soki toza na kimia makambo nyonso ekotambola mala soki kimia eza tokosala musala soki kimia ezali tokolia malamu bana bakotanga hôpital tokokende seke kimia ezali important mokonzi ya mboka akoyoka premier ministre asika akoyoka gouvernement euti kokota omoni makambo nyonso ezalaki na este kote oyo ya babeni kote ya Bunya mokonzi ya mboka beti loboko na mesa pe alobi siko batie état de siège balongoli ba gouverneur nyonso ba civil batie kaka basoda sikoyo basoda nde bakosala musala ya kolanda kodeko nzela nyonso ti bakosilisa ba rebelle po bino bozwa kimia toye awa na bandai awa tozali na Durba esika tozali na otuwele na lobaki na bino na koya pe na ye sango akosaka te soki alobi akoya donc nzambe akomisi biso awa boza musika kouta Kinshasa kokoma eza facile te soko omoni journaliste aye awa seke alingi bino mbala liboso bomonaka ba journaliste bayaka
Ezamba la liboso sango aye. Na mokuse olobi nini? Yambo ete bande komusupe baba kisa. Merci papa sango na kopesa nga maloba. Na remercier nam d'abord arrivé na yo katikati na biso na muru oyo lakisi mais naza epé mukuse. Naza congolais. Nabotami na Congo. Naza étranger te. Nazo déclaré par rapport na voix ya peuple ya village ya Bandai précisément na province ya Otuele na territoire ya Wacha secteur Kibali village Bandai toza na difficulté makasi tosengi message na biso okomisela biso na niveau ya national et pas ya Kisekedi président ya république eza lokola na komona makambo nyonso ezosalemaka na province oyo ya biso na secteur ya Kibali na territoire ya Wacha c'est comme si il y a un pays dans un pays toza penza na sécurité te et puis toza à l'aise te pona nini soki na lobi boye memela biso message wana etraîner te ekende dans les médias urgemment aussi po toza na insécurité partout par rapport na nini toza ba congolais toza na droit ya kofanda na mboka na biso même obimi na Bukavu obimi wapi esika nini okosengela ofanda esengeli ofanda toyaki tozwaka tere oyo na makasi te po toza ba rebelle te tosombaki na mbongo na maboko ya batu ya leta toza na ba papier toza na ba exemplaire yango même soki olingi topesa yo tokopesa eloko ya makasi ezosengelaka ke oyo biso tozomona population ya Congo oyo tovotaki président numéro 1 Antoine Kisekedi par rapport na société na biso oyo eye tokanisaki eye ko épauler ba congolais mais cette fois-ci tomoni ke yende ko bomana ko bebisa soki na lobi boeza base de cause délocalisation partout na Congo toza na loi oyo etali makambo ya mine oyo etali l'état toyebi ezali mais makambo ezosalema na kati ya territoire ya biso na province biso toza nango kobanda likolo ya province tina oyo ya suka ya mulongo batu baza koropi na Kibali oza na réseau te soki kaka mbongo munoko ekangemi nde toza traumatisé na façon moko ya grave tozwaka tere ya Iawa banda 2015 avant même état belge basie bazalaki pe bazali ti lelo explication nyonso tozopesaka na bakonzi na biso tozomona assistance ezate réaction moko ezate toza rejeté et puis nakati ya ko rejeté biso poursuivre biso na insécurité et puis délocalisation nini nakati ya monde ya mine par rapport na loi ya mine oyo mutu ya leta songolo paka a utilisé manduki a utilisé ba arme ya makasi po eya benga na population esika mine kutaki population ndeza question esengeli papa Félix Tshisekedi soki eza loi oyo biso to votaki ye pe a voter loi wana esengeli apesa biso ke asi a voter loi moko ke Kibali ou bien mine songolo paka soki ekuti ba population esika wana elingi ko délocaliser bango esengeli a utiliser manduki a utiliser force pour population eza rejeter mais biso to yebi ke soki le loi za président biso population ne to voter ye et puis assurance na biso ezali ke nzamba salele ya makasi abakisele mikolo asunga peuple congolais peuple congolais ezalaki na kati ya libulu na régime eleki soki ezalaki ngongwana mbe biso wala bandai tozali sisi te mbe okuti pe biso te papa sango à moi état de droit ekoti pe oui tozomona ke à partir ya ye papa Kisekedi il y a un pas tosenga na nzambe ke molimo oyo ya régime elekaki papa bundisango bakotamine na ye na yango te basi na biso awa na Bandai eza boye tokanisaki ndenge société ya Kibali ekomi na zone na biso ya Wacha eyepo esunga biso contraire ende kopesa biso pasi makasi pona tina nesiko tozofanda nango na kati na mboka village Bandai tosombaki kosomba balopango tofandi na kati toza barebere te toza pe bato ya pays ya libanda pe te tozaka ba congolais
tosombaki balopango na maboko na bashefu ya mboka kasi toza menase na maboko ya société Kibali awa na kati na mboka ya Duru awa na kati ya mboka ya Bandai na bashefu ya mboka toza aleze te toyebi te papa na biso Kisekedi tovotaki yo po toya opesa biso kimia kati na mboka oyo meme bando matina kiti tosi tomoni empa ya kokende eza kasi tozosenga ete Nzambe abatela yo bakontamine yo te na milimo euti koleka na bambulo eleki toza na posa otalela biso makambo ezokuta biso na Bandai toza na mutu te o atelemeli biso toza bana etike apare kaka papa ndenge aye kosunga biso kotala biso awa nde tolingi amema message yana akende ayebisa yo kuna nde o nde tolingi oya otelemela biso na kati na makambo eza awa na Bandai awa toza baorfele toza na mutu te oyo kotelemela biso toza na bana bakoko baza bana na biso mike baza esika balingo tinda biso kelasi eza te mai eza te ndako eza te zandu eza te eloko moko eza te toza na pusa toyoke eyanu kouta epa na yo papa Tshisekedi. Merci. Olobini nkombo nani? Kombo nga Beatrice. Beatrice. Nazosenga na papa Tshisekedi atalela biso likambo. Ok, okutana kati ya Bandai tofandaki pamba te tokotaki donc parfait tosombaki na mbongo komona moto azokenda osala mosala kosuka bilamba azosangisa mbongo mbula na mbula aye kosomba tere kobanda kotonga epuis na kati ya bafoyer toza biso moko te ok okuta place misu 10 personnes même ata 10 personnes baza na mboka moko place bawamisi nango biso nano kolongola ti esika eza nango eza soki ba 10 km bana baza kotanga kuna mai eza te marché te donc eloko moko te eza kuna vraiment toza na kolela makasi papa Tshisekedi atalela biso likambo wana vraiment toza na pasi mingi na Kibali etelemeli biso soki ezalaka IDPS tembe ngongo nde tozosola basabukaki biso kala bato IDPS yango baza batindeli biso donc bolobi ke pasi ezalaki awa soki IDPS te nde esi bolongwe IDPS asali nini? Merci beaucoup na opesa biso parole. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Merci Papa Sango. Ni tete IDPS koya. Maloba ya suka etikala kepa IDPS. IDPS aye le fait que ayoki biso tozalaki agité awa. Ye moko bakiti président ya sous section bakiti komona ya section bakiti komona biso. Papa Willy asololi na biso bakonzi nyonso bazalaki awa ndenge bandeko batu koloba awa ezalaki kaka corruption et de corruption bameki ye ndenge aye kotelemela population awa alobi na aleki agangi na radio baluki président Willy bamemi ye $20,000 pour que asundola biso population ya Bandai ye alobi te aza na makambo wana te ye aza parti au pouvoir aza mpona biloko ya mbongo te bamatisi mbongo wana ekomi $100,000 baluki ye bapesa ye pour que asundola population ayebisi aza na kati te pour le moment baluki ye na $160,000 asundola kaka population donc bakonzi nyonso wana bo bakitaki province soki oyoki Papa Sango bazongi c'était parce que ye nde akwesaki bango alobi je suis parti de pouvoir je ne peux céder en aucun cas c'est pourquoi etiki bakonzi wana baye kozonga donc pour le moment très bien. Ça, c'est un bon témoignage de l'IDPS. Vous avez même la Dourba na Bandai. C'est acclamé quand même. Hein, IDPS. Très bien. Bandai a existé depuis longtemps. Équipe sociale basala qui est lokonine. Bae bakomi awa. Batrier ba quelques papas parce que bautaki kolesa ce village moko na ya umba côté kula l'état ke bazozonga bakomi awa batrier ba certains papa bazaki na bambila bazui bango bake kobwaka bango na kokiza sake balakisa esika kombo village Bandai ezali parce que règlement ya constitution lobby ya code minier lobby village déplacé il faut kombo na eli moite
Donc bazui bato wana bakotisi bango bake kobwaka bango na village na kati ya Ongba. Tango basali biloko wana baye kosala rapport koyebisa na bakonzi koloba keno awa deja basi ba délocaliser ki satiri bazui bavie wana ezala bato mususu bazui bango te ti présent bato wana bazali kofigure na place tozali. Alors tango basali biloko wana nde prodani procureur de général autaki suratuna ki bango abi voilà bosi bo déplacer bato wana ndenge bolobi yango eza problème te bo pesa na nonga liste na kombo ya bato bo déplacer ki bango bazangi liste wana atuni bango abi bo déplacer bango. Deuxième question nanga ezali naye baboke kotia bango na kokiza esika nini bola kisanga village wana ta soki eza 2 personnes tokoloba ke no bato wana bazalaki transférer 2 personnes mais bamususu nde bamonani te quand même mais bo de bango yango. Donc biloko wana jusqu'à présent eza komonana. Très bien. Alors pour na conclure ezali tozana ba dossier awa dossier na yambo ezali ba GI Papa Sango ba GI bakomi awa na kati na nini village oyo plus que police nationale. Donc ba GI bazokoma na lopango na mutu kobanda ko mesurer ba lopango na mutu sa kotuna mutu et à plus de ça soki moto alingi koloba bazoloba bakotumba yo moto na butu do bakoya kotumba yo soki o dénoncer biso na butu. Deuxième des choses, kaka garde industrielle ngambo ya photo bake kobeta population moko bazokisi ye pour preuve babosani Motorola na bango na bisika na bitumba wana. Donc ekoyaki na bisika bitumba wana nde ezali bakao toyengaki topesa boyebisa biso vraiment président koloba toyebi te soki GI oyo signifie garde industrielle nde azali plus que population plus que policier national ou bien policier national nde azali na pouvoir likolo na GI. Vraiment Papa Sango awa eza la société civile corrompu, ok, pas administrateur corrompu, numéro 1 la chef awa eza na corruption. Donc eloko oyo toyengaki toyebisa bino koloba awa mutu na kolobela biso population ezali te apare kaka oyo parti ya Félix Tshisekedi oyo euti koeplate kaka oyo ya kelke ta oyo nde epesi biso poa yango omoni biso population bandai tozali derrière Tshisekedi mpe tokozala derrière Tshisekedi. Merci. Oyo bato na Kibali baye koya babi bango basombi lupango na niveau na likolo. Est-ce que chef ezalaka pe na niveau na likolo ou bien na niveau na se? Esika wana tozo comprendre te. Na dede soki tolingi to bonheur lupango na biso baboya ndenge bazo ba corruption ekomi na niveau na cadastre. Biso tosomba lupango na biso pona kofanda na bana na biso tosomba te pona baya babimisa biso tozana posa na mbongo na bango te tosomba lupango poto bimina na vina location tozala pe quand même responsable na parcelle na biso mais lelo tozana posa bapesa biso moyen na kotia bonne na lupango na biso onde za posa na biso ya makasi tozana posa na mbongo na bango te. Très bien.
bosolo elandami na bila mokosa elandami eza lege na biso otika tene moko ya bosolo na oyo tolanda biso tozala nde na kosa parce que papa sango azali na information oyo soki olali olamuka na bosolo ya mboka parce que awa na nsima ntango olobi mpo na covid nalandi obosongisi 1300 Mata aux plongé. Mata aux plongé. nalingi nayeba nini oyo bino bolobi mpenza kibali asali oyo bolobi ke ore utakawa kibali asali nini zela yo so lobaki nalingi bato mosusu baloba ndeko yaka nalingi nayeba impact bozala capital ya ore utaka nde awa tozali ata awa bakozala 7 8e ou voire même 10e soki toloba ebele kozala 10e na monde donc libulu ya ore ya solo ezali awa ba ore mpenza ya kitoko eza nde pa na biso awa na Duba, le pays démocratique du Congo. Mais ndenge ni boko vivre mais tout en étant en ayant la souffrance. Ndenge na yeba impact ya Kibali depuis hier awa Kibali. Bino moko population bo bénéficier na nini ata tolo mwana na makambo ya bandai. Tolo banano na vie ya batu. Eloko nini obino mo. OK. Eloko tomoni awa parce que makambo nyonso Kibali osala awa. Population ya awa sur terrain baza na bénéfice na noté. Intérêt za pona bato bakouta libanda ba étranger même attend na condition ba travailler ceux qui travaillent à l'étranger nda futa maka bien nda aliaka bien nda ba protéger bien siko bana mboka soko zo sala oko se retrouver te parce que oza minimiser na condition nyonso eloko Kibali asali ya grave awa eza presque te bazongisa mwa balabala mango ya goudron na soki beton abongisa mwa beton na bango wana nde muke na kati ya mboka kaka eza pona intérêt na bango intérêt moko ke Kibali asali batu bamona ke esali pona Kibali awa ese gouverneur esa ya na mboko gouverneur ayaka zela esa ya gouverneur ayaka eloko foto yeba boye Kibali abetelaka tolo ke oro ozo exploiter eza pona besoin biso ba congolais te eza mbongo na bango gouvernement biso esangisi eloko te c'est pourquoi tozo souffrir pour makambo wana donc si ekozala possible gouvernement banda kolandela ndenge nini tokoki ko bénéficier na ba intérêt ya minéraux ezobimi pa na biso awa donc pour le moment sadi toloba ndenge bozali awa na Kibali boko répondre nga oui ou non hein? Na Kibali est-ce que bozana na prince ya prince ezali awa na Durba ezali OK awa ndenge bovandaka soki moto akufi bozana morgue ezaka na est-ce que morgue ezali na lobi nazoloba na kati ya Kibali te nazotuna bino batu awa na Durba morgue ezate bon awa ndenge boza awa ndenge bino bovandi penza awa tolobaki bato bavandi na Durba mobimbo oyo bozana ndako ya étage ata ya 2 niveaux ezali étage tango nazoloba na bi premier niveau te nalobi 1 2 3 est-ce que awa ndenge boza boye bozaka na courant courant ezaka ka pano na ba société bino population boza nango te très bien est-ce que mai ya robinet bimaka yaka nano na makambo zoba yaka nano likambo eza te est-ce que awa bomelaka mai ya robinet pe mai ya robinet awa na Durba eza te courant pe eza te courant eza te courant basali ba usine batongi mais ezosala mpona na société na bango est-ce que awa boulangerie ezali boulangerie ya ba population kaka ba commerçant mike kaya mwa mike bon boulangerie ezali ya ba commerçant ya mike ya mwa artisanat ya bakoni kaka voilà mais watongi ya bakoni même ngana tongaki naza nango ya mwe bakoni mais wana ezaka ya bino moko ya biso moko bon na biboy
nalobi boy ba mama est-ce que maternité a bien ezali exacte aru kaka arua awa te mama yaka matete za te mama ya koso to tuna batu babotaka mama soki ozwi zemi awa kobota est-ce que sika penza kobota ezali exacte nkai moko nakende kobota na amba mwana na mibale nakende kobota na aru oya misato nakende kobota na adi tango basali opération na makolo nanga na kepe na adi opération nini hôpital malamu eza ba plus de 180 km mosusu 300 200 kilometre koutawa yozotika bana awa bana bazosufrir na vie ya omatina mutuka mpo kende obota kuna fuki oke kobota kuna nsima ngo yozongi est-ce que boyebi mpe est-ce bato balandaka bosolo bazali awa yo olandaka bosolo awa loba nanu omonaka bosolo ndenge nini bosolo vraiment na ndenge okomi awa c'est un pas d'avance yango ndo moni bato basepeli ndenge akosepela ya bato elingi kolakisa nano combien de fois bato balandaka bosolo donc kokoma na yo awa bato bazomona on dirait bakozwa solution à 80%. Yango nga moko na bandolo parce que nazalaki pe na kati wana babengani nga parce que na belaki na kati ya musala baenda munize ngate dossier ndeko na biso autaki kolobela yo. À chaque fois tant nakotaka na se connectaka na wifi nalandaka bosolo na politique. Kuti semaine passée nazalaki na kasi na nime eloko pesa kinga esengo. Pour le baki d'interpeller, c'est qu'à 5 heures du temps, après, bah libéraki. Ok. Deto ngana landa kaboso la politique chaque jour. Secret ndio lobaki okwetsa biso ya makambo bayoka na. Nduma indombe nyo talanda kango mwenye. Est-ce que boyemba pe plus blanc que la neige? Tokoyemba ngo. Webi ngoma muke? Boyemba kanze muna imba kate? Atoyebi. Tomona kanyo tomba moko blanc. Na ezela. Soki tolobi yango na lingala eza facile. Mayemba yango na lingala ngi to yekola ngo omsanga na obondela pona bino. Nzambe abosunga bino. Eza facile nzembo eza boy. Soki na lobi motema na peto motema na peto nasukolami mobimba na makila mayonkolo. Amen. C'est facile, non? Bon, tozo yekola ngona bino. Motema na peto motema na peto nasukolami mobimba na makila mayo o motema na peto motema na peto nasukolami mobimba na makila ma Yesu. Ok. Boyeba que ata babotoli bino mapango ata bateki lola ezali wana bobo sanate tozokende na esika oyo kibali ya kozala te tozokende esika oyo Félix akozala te lokola mokonzi Yesu nde akorenye bobongisa bavina bino lelo kozwa lupango batikeli bino lupango melobi maladi ekoya okufi mais lola nde kopesa nzela kobika libela bobo sana prière te bituma musu bozobunda bozwango na nzoto te molimo pe ezala nzambe akosunga bino mabele na bino bokozwa yango takobotola te on va prier un peu je suis convaincu na bonde la pona bino mais bobo sana te bato nyonso batielaka nzambe motema atikaka bango te nzambe tata na biso ozala likolo oyebaki ke na koyawa na Durba eza musika na Kinshasa yo ndo opesi moyen pe omemi nga na esika oyo obateli ngai nzela molai na mutuka pe nakomi lokumu nkembo ezonga epa na yo Seigneur ntango na osala bemission na Kinshasa nayebaki teke naza na bato boye balingi ngai o motema na ngai etondi na esengo
naza penza na esengo makasi koyeba ete opesi ngai famille monene nakuti basi mpe na mibali nzambe ntango nasololi na bango na miyoki malamu nalobi naza epa na ngai o nzambe na mawa mosakoli na yo alobaki na nsima ya sacrifice nyonso eza na bénédiction batiki misala na bango balandi ngai ntango bayoki na komi awa baza na bosenga bango bayebi ke ngai nakopesa bango eyano me yo oyebi ke ngai nakopesa bango eyano te yo nde okopesa bango eyano yanola bango na posa na bango pesa bango bazala na badroit na bango babénéficie nango mpo mosakoli alobaki opesi motema ya moto mpo ezala na esengo nzambe bayoka esengo me koleka mingi soko oumeli kozonga opesi biso makasi na nzoto bayeba yo Seigneur bao bayebi te bayeba yo bao bayebi opesa bango bapika mpiko kino mokolo yo kozonga Seigneur soki ondimi tokutana na lola ekozala esengo mingi yango kado munene ko opesa bango Seigneur molimo mosantu mpe tomona na bango na lola pambola mboko oyo pambola mokonzi ya mboka pambola bato nyonso kimia eumela Seigneur ntango na kozonga mokolo mosusu soki opesi nzela awa na banda ina kuta kimia nakuta bango na esengo efungwa makartier ekoma munene bacentre commercial ekota awa nyonso ezala malamu bana na bango bakola baza na santé malamu obatela bango monguna koluka bango amona bango te bato bakobundisa bango so bamoni baza na mbongo yo oleki mbongo oleki kozanga mbongo oleki kozanga bana pesa bango ya nokoleko bango bazokanisa olobaki bakosala bitumba me bakolonga bino te ata banguna baye lokola mbonge na mai molimo na nzambe ekopotisa bango mbango yo ndo ozobatela ngai yo ndo osungaka mwasi ya liboma azobota na césarienne te yo makasi ya bato balemba bomengo ya bazangi yo ndo ozongisaka esengo lelongi ya mwasi oyo aseka kala pambola bango koleka pesa bango esengo pesa bango ezozanga bango totyeli yo motema na kombo na Yesu Kristo amen nalingi bino mingi tolingi président na biso makasi nazopesa conseil moko mpona papa président na biso asema usinani juu iko arudisha azali kokende na bafefo na bamboka na ye ye mpe ifo azwa mwa nini ndenge azwama ndenge papa madufu azali kosala azali kokende na bafefo na bavillage ya kwekwe kuna nyonso azali koyeba makambo ezeleka na bakoya na bamboka soki abanda kosala boye abanda kokomela biso ata na durba ayebi makambo oyo nyonso ezeleka na bafefo na Congo ekozala malamu mpo Congo eleki na makambo ya mabe eleki na Congo. Très bien, merci beaucoup. Je pense que le message est entendu. Bossolo na politique officielle comme programme, Bossolo TV depuis Durba, Tozana Bandaï, na Otuwele, toujours en République démocratique du Congo, dans le cadre de ce grand travail d'investigation Tokomi Poboyoka, Boyoki population d'Enga Lobby, avec espoir que les chefs de l'État, le Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Boko Tanan Likambo Oyo, Potebo Pesabiyano, na Bosenga ya population Bazali Ebele, batongi bandako na bango na pasi na mbongo ya koluka lobi kosangisa kobanda kotonga po bazo esika ya kovanda baza ba rebelle te baza ba étranger te ce sont bel et bien des Congolais bavandi epa na bango esengeli moto azala na esengo epa na ye eza na eloko eleki kozala epa na yo te omoni ndenge na yebo tozosolola na bango lingala tozoyambana ya chiluba bazoloba swahili bazoloba seke naza epa na biso esengo kozala epa na bino eza boye alors même bato bazouta libanda bapaya ba indien ba français ba belge ba indo pakistanais lelo yo na bapaya nyonso toboyi bapaya baya na mboka te mais faut alima ezala oza mopaya oyo kosala mosala bakoyebisa yo ndelo na oyo yangoyo oyo pe abana mboka yangoyo libanda penza makambo tosaka na mboka na biso parce que moto akokenda pena libanda yo Congolo ke na France na Belgique osali buzobo ezosala mao soki tokosala ngo libanda te pona nini tozali polele boye bapaya bakoya katako bakosala epa na biso me bapaya banyokola biso moko bana mboka toza koyeba to toza koyeba te population ya mikabi pote bakonzi bapese baboko me bakonzi bazobosala ke peuple avotaki bango bango capitale ya or na monde capitale or ya République démocratique du Congo ezali awa ezala ba or eza na niveau ya bokoloba ya bakatanga tika yango sima oyo awa eleki ya katanga or ya likolo mais soko zomona or ya République démocratique du Congo capitale yango bandeko bandako batongi yango na makasi na bango mais awa nde sengelaki penza tozala na bandako lokwa ba Dubai tola la pena likolo bato boya botali bozo ganga mais condition bato bako vivre toza lokwa na époque contemporaine lokwa na Moyen Âge
Donc on de borne oyo Kibalia. Atie etandani wana ikena bazambe kei. Akoti yango kati kati. Kati ya bazamba ka zigzag bo kei. Ah. Si akabongo pona otia limite. Do awande eza penza borno batie na butu wango. Nangwana. Ulamuki na tongo. Alingaki na tuna question wa. Maman ouais à classe, viens un peu. Yaka. Carrément. Okay. Ça va? Ozolo ba lingala to français. Lingala. Oza na classe nini? 4e. Primaire to secondaire? Secondaire. Nazo tuna yo yebi pe makambo ya classe po za mwana classe. Bana ya mikie ya école primaire. Bazotanga ufele to bafutaka mbongo? Bafutaka. Awa na ba école ya l'État bana ya mikie bazofuta to bazotanga ufele? Bazofuta. Oya solo la. Yak. Yo za la classe privée. Yo za privé, oza privé. Oza privé. Oza privé. Nazo tuna est-ce que baboti bazali awa? Zela. Sigona tuni moto otangisa mwana na école ya l'État azali awa? Ya primaire. Hein? École ya C. Eza la catholique eza privé ya C. Et ya l'État pardon. Bato bazotangisa bana na école ya l'État ya mikie bazali? Te, papa, na lingi na yeba gratuité. Eza kosala bato. Eza te. Même là bato bana école ya l'État. Chaque mois tozofuta. Chaque mois. Ah, Willy Bakonga. Boyoki bakangi Willy Bakonga. Willy Bakonga c'est grave. Boyoka yango. Ouais. Tu as ma image, bata ko beza. Boyoki yango ndenge nini? Bomoni yango ndenge. Non, état de droit ça, état de droit c'est quoi ils font? Bakanga ekuna. Esi azongi awa. Aza connaître 3 ans de prison. D'abord, nano basambisi s'il vous plaît. Na makambo ya gratuité, nano basambisi Willy Bakonga te. Makambo ya gratuité, nano basili basambisi ete. Basambisi nano pona makambo ya kokima. Ndenge akimaki na mbongo. Yango bapesi ye 3 ans ya prison na mwana na 6 mois. Oh 40 de sima na yango nde bakosambisa ye pona makambo etali gratuité. Ah wana 40 solo wana eza wana ne tokoyeba leta pesa ye mibu boni. Ata 40 ans. Boye? Pe bakosenga biso ba 18 000 fo bambongo anini ya frais de l'État bazosi yango ne. Bakosenga bino 18 000 francs. Oui, oui. Par chacun. En tout cas, papa sango eloko to constater na province na biso na Otuele. Ezali ba frais à différents bureaux. Par rapport à ma province de Moussou, nous on paye très cher. Que ce soit privé, que ce soit des écoles officielles. Donc, tout au commun par mois, na moko ndenge azolo bana, bazana 18 000 francs c'est vrai. Et au bazana primaire, bazana 10 500 par élève. 14 500. Ozomona ke te soki batie 14 000 te pas sikola ba école batie yango. Mais au ezali officiel c'est 10 500. Très bien. Donc ozomona ke par rapport na province nous on paye très cher ici. To éviter soki province na biso ezali maudit des problèmes et nini ndeza ko se passer awa ça. Très bien. Alors, on va se séparer là. Merci beaucoup. Son. Oh! Olanda bosolo. Bosolo na ucho tika ngoka sigare division. Oh. Alingi omingi. Merci. Asepeli omoni sango. Ah oui. Asepeli na lobaki na koya. Et puis alati kanzu. Salinga trader. Na lobaki na koya. Ah oui. Toza na posa bosolo nyonso to lobango na mboko. Oui, parce que to mona vraiment. Umelawa. Oh lopango ya biso mabele ya biso mais kibali e bobima. Ezala te. Donc
okomona makambo ekosalema awa ulekendelaki Sina porte ndeto zozonga.